collègue Nelson Kyodo na yebaki yango parce que eza milieu judiciaire, eza milieu na biso comme naza pris nasolaki mpe na président Caleb aussitôt nazwaki information wana lelo naza na dossier moko ya bato ya pendeka nakoluka nalanda évolution ya dossier wana na parquet général epayo bamemaki ye jusque là naza na ba donné nyonso te nayebi plaignant te nayebi mpe raison ya arrestation na ye te en dehors ya spéculation oyo tokoki koimagine ya koimagine kozala dossier wana ya 7 nayebi te soki yango lesu nakutani na magistrat instructeur nde nakoyeba raison oyo bakangeli ye le message par rapport ya arrestation ya collègue Nelson Kyodo nayebaki yango parce que eza milieu judiciaire, eza milieu na biso comme naza pris nasolaki mpe na président Caleb aussitôt nazwaki information wana lelo naza na dossier moko ya bato ya PNLP lobby sûrement nakoluka nalanda évolution ya dossier wana na parquet général epayo bamemaki ye jusque là naza na ba donné nyonso te nayebi plaignant te nayebi mpe raison ya arrestation na ye te en dehors ya spéculation oyo tokoki koimagine ya koimagine kozala dossier wana ya 7 nayebi te soki yango lesu nakutani na magistrat instructeur nde nakoyeba raison oyo bakangeli ye j'ai lu le message par rapport ya arrestation ya collègue Nelson Kyodo nayebaki yango parce que eza milieu judiciaire, eza milieu na biso comme naza pris nasolaki mpe na président Caleb aussitôt nazwaki information wana lelo naza na dossier moko ya bato ya PNLP sûrement nakoluka nalanda évolution ya dossier wana j'ai lu le message par rapport ya arrestation ya collègue Nelson Kyodo nayebaki yango parce que eza milieu judiciaire, eza milieu na biso comme naza pris nasolaki mpe na président Caleb aussitôt nazwaki information wana lelo naza na dossier moko ya bato ya PNLP lobby sûrement nakoluka nalanda évolution ya dossier wana na parquet général epayo bamemaki ye jusque là naza na ba donné nyonso te nayebi plaignant te nayebi mpe raison ya arrestation na ye te en dehors ya spéculation oyo tokoki koimagine ya koimagine kozala dossier wana ya 7 nayebi te soki yango lesu nakutani na magistrat instructeur nde nakoyeba raison oyo bakangeli ye naza nano prise en charge par baconseil mosusu te donc demain kozala journée na kolanda dossier ya ndeko na biso j'ai lu le message par rapport ya arrestation ya collègue Nelson Kyodo nayebaki yango parce que eza milieu judiciaire, eza milieu na biso comme naza pris nasolaki mpe na président Caleb aussitôt nazwaki information wana lelo naza na dossier moko ya bato ya PNLP lobby sûrement nakoluka nalanda évolution ya dossier wana na parquet général epayo bamemaki ye jusque là naza na ba donné nyonso te nayebi plaignant te nayebi mpe raison ya arrestation na ye te en dehors ya spéculation oyo tokoki koimagine ya koimagine kozala dossier wana ya 7 nayebi te soki yango lesu nakutani na magistrat instructeur nde nakoyeba raison oyo bakangeli ye si jusque là aza nano prise en charge par baconseil mosusu te donc demain kozala journée na koconsacre mpona kolanda dossier ya ndeko na biso ya PNLP ekopermettre nga te naza te mosika na périphérie ya Kinshasa mpona koma na Gombe
ANTPC eloko makasi. Merci président Masumu pour l'initiative kaka souci ya kolanda vie ya bakope na bandi ke conseil au